JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonique mwana mbalo mwana ta moto akolinga baninga pe aza moto monene ya kosunga ninga JDK mopa mokonzi baloba balinga te yonde JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbalo na mposa miliki mpa bolinga bato ba congolais na ba français bandimi ye JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil ya malonga oyo ezosunga mokili. JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto yokabote Mopao nalobaki bakweya bapalangani te bapanzani te bakwei te eza ya koyinda. Nalobaki bakokweya bakwei bakongolais oyo bokolanda ngai bozala branché bovanda bolanda malamu makambo na yebisa bino lelo oyo ezoleka na France au cas où yo oyebaki te, puisque je sais na kati ya communauté oyo totangaka te tolandaka bainformation te yango mpe tozalaka informé te. Ntango bozozwa chance ya soza na bino ya poto azoyapesa bino bainformation tokomisaka kaka nzambe e totikaka bacritique totikaka kofundaka baninga efutaka nango te motema mabe efutaka te. Bandeko bapalangani ezwi ebende ezwi moto ebende nalobaki gouvernement oyo ekolala te ekovanda te, gouvernement ya bandoki, gouvernement moko ya mitema mabe na yango. Bandeko avant nakende mosika nakopesa nanu mbote na balandi nyonso ya JDK mopa mokonzi soda ya poto. Bandeko to s'abonner massivement et gratuitement na chaîne na biso oyo eza ya bino na biso nyonso na kombo ya JDK Mopao TV. Bandeko merci mille fois na bino ba oyo nyonso bozali ko s'abonner na ba oyo bosabonaki na ba oyo boko s'abonner na yebi loko moko nzambe azala na kananga nzambe alingi biso mingi. Nayebi que avant tokota 2025 grâce na bino ba bolingaka soda ya poto na ba famille na bino partout boko s'abonner tokoma na 1000 abonnés na vitesse ya Android. Bandeko merci na patience et na confiance et fidélité au bopesa soda na bino ya Mikili Eloba Jean-Louis Lubandila tika na kaka moko l'unique oyo nazalaka wana fierté ya communauté congolaise na kati ya Mikili ya poto, le seul et l'unique. Nayebi ke yo ozo yima ozaka mutu ya mabe kongola ndimaka mutu soki mutu ese lali soki mutu akufi kongola ya irundima yo kasi tangu twana bomoyi boye eza mwa pasi yango nakopesa na mbote na ngai liboso na sponsor officiel ya JDK mopa mokonzi soda ya poto, monsieur le maire le bourgmestre ya Bandal l'honorable Afo Ndofula Mampuya. Na kobakisa mbote na ngai na maître Alain Lyon na kati ya Argenteuil na 95 Val d'Oise région parisienne. Na kobakisa lisusu na Anita Molembek oya tikara soda ya poto te na ba conseil et puis na ba encouragement. Merci na yo isiko zali. Nako bakisa mbote na ngai na bana nyonso ya Lyon. Bana nyonso ya Lyon na département du Rhône na 69 bokende kolia ntaba nde misuni epai ya Patrick Moloro kuna nde ntaba motion tokende kotafuna misuni ntaba motion epai ya
Patrick Moloro na kati ya Lyon na 69 dans le Rhône. Nako bakisa mbote na ngai na mama Dia Odimba. Pesela ngai papa bambote belé na kati ya Villetaneuse na 93 na Seine-Saint-Denis près de Paris. Nako pesa mbote na ngai lisusu na ya Guibert Dubanza, le monument ya Caroline du Nord, sans oublier Chéri Paul na Merbo dans le 28 na Eure-Loire. Bandeko na ye koyebisa bino gouvernement oyo et bebisaki immigration. Na kosenga na bino bo partager et koyede bandeko ebele surtout ba oyo tozana ba problème ya mikanda. Tozana bino ya poto na sunga kaka. Kozana we lemi na ngate po o gagner no eloko tie nga na yaka kosunga motema monene o nzamba pesanga yango na kosunga bino pona yebi ke na kati ya communauté oyo tolinga na biso kotanga te tolinga na biso kolanda ba information te tolinga na biso kozwa temps ya ko comprendre te nini ba réalité zo leka na mboko yo ba valeur ya mboko yo intégrité intégration ba makambe belé ba congolais bozali vraiment kuna bozala te. Ba congolais bolingaka place mabe zali place ba rande zali place ba polémique zali wana nde place moyaka ebele kasi awa ezaka likamuna éducation awa polémique ya lakate rande ya lakate mabe ya lakate mafinga ya lakate du respect na yango gouvernement ya Michel Barnier euti kozinda euti kokweya ba kwei si ba palangani te si ba ba panzani ba kwei pona nini ba kwei bandeko na ngai na kosenga na peuple congolais nyonso aza na problème ya papier problème ya renouvellement problème ya demande ya asile demande ya mukanda akotsali demande po tozwaka ba régie depuis gouvernement oyo ekoti tozwaka ba régie surtout biso ba congolais tozwaka ba régie parce que Michel Barnier premier ministre chef ya gouvernement ya France na ministre na intérieur Bruno Retailleau toujours na soutien ya président de la République bakota kinsoki pona makabitali immigration ke bakopesa ka su mikanda te bakopesa ka ba refus et puis ba expulsion et puis ba okitef na ba okitef, c'est-à-dire que gouvernement oyo yaki eyeka un esprit ya kobebisa immigration contre les étrangers na yango to sambela na liboso na oyo uti ko leka po gouvernement kwei si batelengani ba panzani pona nini parce que premier ministre alingaki alekisa projet ya 49.3 oyo ya sécurité sociale alingaki alekisa yango na makasi kasi article 49.3 et causaka déjà dégâts na début année je crois dans février oui début février ou en avril na bisouté mais en tout cas bolanda bien bo comprendre que à début année tant ba faire passer par la force article 49.3 et ça qui dégâts la France tout le monde qui partout baza ko tumba ba voiture partout baza ko bouka baza ko ba manifestation partout et ça qui cause na yango kasi premier ministre Michel Barnier a eu risque ya kozongisa yango ko faire passer yango et yango nde est renversé c'est-à-dire que opposition côté RN ou ya Marine Le Pen na côté ya Jean-Luc Mélenchon ba télémeli yango na niveau ya motion censure c'est-à-dire ba censurer projet ya 49.3 et yango et faire renverser gouvernement et Michel Barnier. La minute oyo, na epsi bino censure les cas qui depuis
mercredi, je crois qu'on était le 4, mercredi 4 décembre, c'est-à-dire qu'on réglait le problème, qu'on traitait depuis 16h jusqu'à 20h15, 20h20, 20h30, ben, vous avez décision, il y a qu'à censurer projet, article 49.3, Yango est renversé, Michel Barnier n'a gouvernement naïe bango nyonso. Donc, hier, vous allez qui, jeudi 5 décembre 2024, Michel Barnier Azalaki obligé à déposer démission na palais de l'Élysée, na Matignon, devant le président de la République à 10h20, heure précise, 10h20, a déposé démission et la démission a été acceptée. Pour mon binomoko, donc, président de la République, na 20h, tant outil voyage na Arabie Saoudite, aya zongi, aye accepté démission, il y a premier ministre naye chef du gouvernement, et na 20h, allocution, à outil koloba, aye sibiso il est vraiment déçu, qui vraiment peiné la situation oyo. Donc, Chouezate a été obligé à accepter démission, il y a premier ministre naye, et maintenant, Bazo Luka, ministre Yassika. Parce que dimanche 8 décembre, inauguration, il y a Notre-Dame, église Notre-Dame à Paris, au Izikaka, que pour inaugurer une église, il faut faire appel à la grande puissance, à la président, à Mboka Ebele, pour inaugurer, il y a Kindoki. Place Kindoki, et Vanda. Parce que Notre-Dame, on a Ndoki, il y a France, Kindoki, il y a France, et Vanda na Kati. Parce que, tant que Zikaki, bon, on a qui n'est pas comme qui malheureux. N'est pas ça qu'on les sengi ba don partout, et ba milliardaire, na ba millionnaire, après ça, ba mbongo, ba reconstruire l'église Notre-Dame, il y a Paris, il y a un go, ba la réouverture, donc, inauguration, dimanche, le 8 décembre. Par le chef de l'État, président Macron, n'a invité naïba outil bamboka mi sika voire même Donald Trump akoya bazé belé ba outa africain de bazar ba président ba joba en Afrique ba koya bande ko na kota na prière pour eze sengo tant gouvernement oyo ekwei na yango nako invité pasteur Gilles Bodibanza na kati prière na kati Caroline du Nord. N'a pas invité pasteur Papa André Mompaka, na monte la ville, na 78 dans les Yvelines, n'a pas invité Maman Jeannette, pasteur Jeannette, na Maroc, Chinchinku, Boya, tout ça de l'ensemble, et sans oublier Maman pasteur Dorcas, MDGT, Mafoute Sika, Torikat Nabunzambe, Obabengi, Mwasi Amokonzi. MDGD, Mafuta Asika, Boya tout ça de l'ensemble. Nayango, Andeko, to kangana no misu. Nkolo yozali mozalisi ya likolo pe nanse. Merci na oyo nkolo yo sali. Naibike mingi balobaka. Nkolo yo tambolaka na mabete ya batu. Kasi soki mabele ki, tika kaka toloba. Gouvernement oyo, il y a Michel Barnier, na ministre naye, il y a intérieur, Bruno Retailleau, Bayaki, na Loma, Ingala ya ba Congolais, Bayaki Bayanke, Bayaki babebisa immigration, baboma immigration, Bayeko Kangandela ya ba étranger, Bayeko Kangandikanda ya ba étranger, et surtout ya ba dénonciation ba Congolais. Na yango to osambela, panzana, bakwei, si ba palanganite, si ba telenganite, donc il fallait que la bongo pour na kimia izonga kati ya immigration. Immigration est sala nini? Immigration za ko lier sa photo, immigration za ko sala kelelo France o izala.
na yango nkolo yo tikaka bana na yo te tala makama mikanda ndenge eza kotungisa bana na yo nazwaki mama moko boye azolela na telefone papa soda ya poto ça fait 18 ans naza na mboka oyo kasi mokanda ezalaka te baregie na baregie baoki tef en tout cas nazokoka susu te nazwi garçon moko boye lisusu kaka papa soda ya poto ngai nasali 14 ans na mboka oyo kasi mokanda ezalaka te nazwi papa moko boye lisusu na Lyon alobi na ngai papa soda ya poto 8e année yango oyo kasi mokanda ezalaka te nazwi mama moko boye na bamboka oyo Grenoble alobi banda na ya mboka oyo tokende soki na bane combien mokanda te baregie na baregie nyonso wana bato oyo bakoti na gouvernement ya Michel Barnier bango nyonso bayaki bakangi bamikanda ya bato baboyi même renouvellement baboyi même donc ko sentir que bato wana baza na pasi bana souffrance na yango nkolo yo tikaka bana na yo te tosengi gouvernement oyo epanzana yango bakongole tosambela na bino elongo bosambela na soda ya poto elongo tokende kaka epanzana donc nayebi ke soki gouvernement oyo epanzani oyo asiki koya peut-être ekozala na mwa bonzambe kati na bango malgré bakwayaka na nzambe te malgré bango nyonso baza ba ate kasi gouvernement oyo koya eya kosunga peuple congolais eya kosunga ba immigration et surtout les congolais parce que ba congolais bazwa su mikanda te nkolo yawe tala bana nao baza ko souffrir tala bana nao bauta mboka musika Congo baye na mboko mpona koluka kasi bamindele oyo baministre oyo bazoya na kindoki na bango bazoya na mabe na bango bazoya koluka peuple balingi te peuple azwa mokanda balingi te peuple azala na kimia malgré tozobota bana awa malgré tokende misala malgré baintégration malgré tolingi mboka oyo kasi balingi biso kaka te na yango seigneur yo moto ozwaka badécision yo moto ali mokonzi ya bakonzi tala yo moto ozwa décision ya malamu décision oyo te konyo te seigneur te nkolo te yo zakara yo leki bango te seigneur yo leki bango tala kaka tellement ke banyokoli biso yo lobi te bana na ngai fo bazala na kimia kati na bango fo bazala na paix yango on renverse makambo obalusi makambo mbongwama ekoti eyemba redi amisi mbongwama ekoti gouvernement ya Michel Barnier na bato na yenyo surtout bakwei si bakwei te bakwei si bapalangani te bapalangani na yango na yekoloba boye merci seigneur zwa na lokumu tika te bakongolais baporte na bango efungwama bazwa mikanda bao bazali kozela ba renouvellement o bazozela koprolonger mokanda nyonso eleka malamu na bonzambe dans le seigneur kotika bana na yo te seigneur tomipesa epai na yo mpo esika okimela te seigneur kaka yo souffle de vie kaka yo makanisi bolingo kaka yo seigneur na yango na respect oyo na bolingo tozaka na yango oyo zaka nango epai na biso zaka nango epai na yo po tobukaka mabolongo na biso kaka mpona koluka nzela ya lobiko na yango seigneur natiki nyonso na maboko na yo osunga peuple congolais osunga bana na yo soda ya poto ngai na bakongolais nyonso tosenga na yo opesaka mikanda ofungola baporte baoyo bazwa baregie bao bazwa baokitef bao bazwa barefus bao bazwa baexpulsion nyonso ezonga na nzela seigneur toujours tozokonte kaka na yo mpo yo ozali tata na biso merci seigneur naye kotika makambo nyonso tu oyo na maboko na yo mama bembo bemboski mpe azali kosambela kaka totie nyonso na mabondeli tobosani te mami Charlotte Ntilu na Dreux dans le 28 na Aire Loire kuna pe bazali kaka kosambela kaka mpo bakongolais bazwa mikanda bakongolais bazonga na nzela baokitefe elongwa baexpulsion esila barefoulement elongwa bamakambo nyonso tona tozonga na kimia na kati ya mboka oyo seigneur merci na ndenge otikili koyoka mwana na yo soda ya poto mpo eloba hermano edi minzele na oyo aye mosungi hermanita elodi mbelo ke nazalaka ya yo naza na eloko ya nzambe kati na ngai yango naye kosenga na yo seigneur ofungola baporte na bakongole nyonso na kombo na yango tolobi boye na kombo ya tata mpe ya mwana tozongisa bandeko mpe ya molimo santo amen na yango bandeko bakongole bokota na mabondeli gouvernement ya sike ya ngana yeko koappuye ka likambo
neka koyebisa bino kaka ke gouvernement ekwei bapalangani si bapalangani bapanzani si bazindi si bakwei parce que bayaki na motema mabe. Nzambe aza nzambe ya monene, nzambe ya mawa ayokeli biso mawa abalusi makambo gouvernement ekwei. Donc tozela sikoyo gouvernement ya sika oyo yango nasengi na bino bokota na mabondeli gouvernement ya Michel Barnier etelema kutu te ekufa libela ekende libela. Bokota na mabondeli bakongolais, bokota na mabondeli. Honorable Honoré Alvaro yebisa mama bobuka mabolongo bokota na mabondeli, bokota na mabondeli. Géry Lubaki na mama Louise na kata Bruxelles bokota la biso na mabondeli. Nzambe akotika biso te, nzambe akotika bino te. En tout cas bana ivre nyon surtout au bolingara soda ya poto bokota na mabondeli au gouvernement ya sikeya bakongolais bakwa kozwa mikanda va se retrouver parce que nyingi baza ko souffrir. Nous allons souffrir na mboko yo. Nga zoloba na kombo ya bakongolais nyonso oyo baza na basusi ya mikanda. Bao nyonso baza ko souffrir, bao lala te. Osala tout, bokota na mabondeli, gouvernement ya sika ya malamu ya efungola ba porte, échanger, ba donner, échanger, ba décision na bango, échanger, ba loi na bango kaka nyonso tout epesa mikanda na batoyo, basi bavandi na kata poto, basi ba umeli na ba oyo baza koya, ba oyo bazwaka ba rejet, bazo ba rejet, bato bazo ba rejet 3, 4, 5 fois, bato bazo souffrir na mboko yo. Yango Seigneur kotika biso te. Seigneur kotika biso te. Bandeko na ba congolais, tokota na bino longo, mabondeli, awa toke na fin de l'année. Bandeko na ngai tosambela makasi, nzambe ayoka kolela na biso, apesa gouvernement ya sika. Etant na oloba boy na olobela la ba congolais nyonso partout bozali, kaka ya France te, partout na bamboka nyonso bovandi, bokota mabondeli po makambo efungwama, mikanda ezonga, mikanda pesama, ba rejet sila, ba expulsion sila, ba refoulement si, toza na kimia na pe na mboka bapaya. Na mboka na biso kuna bango bazaka na kimia kasi biso moko na mboka na biso kimia ezate ya ona osenga na bakongolais pardon bolingo ezala solidarité ezala unissons-nous tozala bomoko prière makasi sambela gouvernement ya sikeya échanger ba données échanger makambu échanger ba décision échanger makambu surtout pour na mikanda yango na okene musika te na kosuka na nga awa bandeko na ngai na kopesa mbote na ngai rapidement na Frédéric Ntsumbu na pesi bien na ngai Tom Sekinankazi ba mbote belé bien na ngai Jean Badra ba mbote belé bien na ngai ya Médard Kitenda na Épinay sur Seine na 93 na pesi ya José Mbambi Kitenda na Évreux 27 na pesi ya d'Alliance Mbabo na kati ya Sévran na 93 na pesi ya Mpangi na Mama Swamunu, Mama Nabiso Lumière Swamunu, Bana Nzambe, na kati ya Vendée na 85, na Sable de l'One, na pesi ya Lady Miché, na kati ya Chine, Bambote Ebele, na pesi nani susu na bosani, en tout cas vous ebele, ndeko Aris TV, Bambote na Yusufu Zali, bandeko to sambela makasi pona makamba mikanda eloko ngane ko sala émission zaka mamba mikanda parce que gouvernement koyi balinga ba meka pasi ma place ba simba raté article 49.3 yango ikwesi bango ba koyi te ba koyi ba palangani bazindi donc to ke nisikoyo l'esprit ya bonzambe pona gouvernement ya sika et on peut se biso makambo ya sika tozongela makamba mikanda facilement ko bwaka eleka kamalamu bakindoki banini tout ba masolo ezalaka nene ezalaka et mikanda ebimaka batika kopesa biso ba expulsion batika kopesa biso ba rejet ba refus banini nyonso le kamalamu na gouvernement ya sika ya moto kota mabondeli gouvernement yokoye ko yaka libela ba ko yaka bazinda kaka ya boezala te soda ya poto na ko musika te na lobi o ifena loba na yebisi na bandeko na ngai bo partager émission Oyo. Cette émission vous a été présentée par John Diamonica. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonica TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.